J'ai été étonné. J'ai été étonné à 7h du matin. Moi, on a dit, papa Kouloute est mort. On a dit, oh! Moi, on a dit, papa Kouloute est mort. J'ai été étonné. Papa Kouloute est mort. Qui est mort? Oh, j'ai eu l'information, papa Tchani nous a quittés. On a dit, Tchani, ton grand frère Tchani, faille. Mais si vous avez moi si à maltraité qui est moi ça comme on peut savoir ma condition mobile n'est on a botané moi na so ka yo tala il faut Jania qui va dans la chambre mobile on a tali moi aller si ya ke après ya di bon on est on dit ma condition on est moi bon na mamba bolinga ba tino tipe na ngati omoni bino boso kota mamba bolinga ba to moi ça sali mabe ngana zo mona nde vient na biso Jania kufili wa oyo Jaka kufila Rose na ndeni parce que moi c'est quand même na place dikola bolinga seni ya zongi wana ali asala nini akufi aboyi mwasi na yego soko mangolo yeba bitenga na okoma ka mpoka côté ya Rose biso mibali pété ya biso quand to linga basi foyeba mwasi alingio pourquoi mwasi mso ko lingo pona succès osana si alingi succès na ochu succès ici là ausani akimio boko bota pe na sa succès wana mais je vais accompagner succès na sili loko ezaki na mutema te ataki bolingo na ba foi moi bo continuer. Donc, je suis en train de faire comment fonctionner dans le monde. Je suis en train de faire la musicien, dans ces études. Je suis en train de leader. Je suis en train de faire la chaîne, je suis en train de faire la chaîne, je suis en train de faire la chaîne, quand nous allons le voir, nous allons chasser. Maintenant, nous allons le voir, nous allons voir. Parce que ça va super moi. Dans ce bagage, tout le monde va nous lire. Ce montant, c'est un bon relais. On peut faire un bourgeois. Comment on a été? On a dit que on a tiré à pied, on a quoi? Attends, on a ezana ipen et pas na bango. Tout le monde déjà bazo bongisa, bazo tcha déjà. Batante place au Sengeli malgré le pango eza mukie. Si en attendant va l'ouvrir à moyen na osala pour na déplacer matanga. Mais pour l'instant matanga ezana ipen. Mais tout le monde peut pas déconner à théâtre, bah nous sommes bazan tinga bakasavu bumatonge balemba balimete bah c'est mobiliser qui faut la recouta na place chic choc loyenge et banda qui ko répéter donc bah de comme sous ba vendre la wana bah de comme sous ba vendre na ipen place maman ya papa na biso Jani Fai Azali. Urgence Télévision avec Warbin Moumondi, la capucier de la presse. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne, commentez, likez, partagez. Ici, vous ne serez jamais dessus parce que tout ça, les fois, femmes, ça là, pour on s'était fait. Nous, bandeko, bonirabiso, bandeko, beaucoup de rabiso, vraiment. Et ça, rabiso, plaisir. Merci beaucoup à Famille Gramalou, derrière la caméra, pardon. Merci beaucoup à Mamine Zoumbabemi, la Rose, la maman de Jaël et Sarah Sozino. Merci beaucoup à toi. Notre président de Londres, depuis quelque part, ma prière, et les Gamala, merci beaucoup à toi, maman Élisée Pimbake en or, maman sociale. Ma famille en or, Nalingarabino Mingi, maman Lango va soutenir de l'or de près, vraiment, Nalingarabino. Merci à toi, Blanche Katenda. Merci à tout le monde. L'autre Robert Alisolo, des Karatolo, tout le monde qui visite, il y a Belvi Kanzi, la famille de Bote, c'est qui est surprise à mon aîné, vraiment tout le monde. C'est pour ça que les lycées, mais le bagage est à rouler la tête. Année au pénal, le bagage à rouler la tête. Puis tout le monde va mort d'ordre, PCPC et tout. Et puis tout le monde va dire comme ça, le bara, fan Bajirarae, tu te comprendre que fan Bajirarae. Tout le monde mort d'ordre, maman la dit sur la vie quand il a fait ça, tout le monde va te délai, comment va tirer la terre. S'il a mis Penza et ça lui vraiment bien, bravo. Et artiste et tout, Moutou Aza. Aza likolo to muto aza liloba autorité morale faut avoir une autorité pour la bandeko ba soutenir yo et ça aura plaisir. Paix à son âme, notre grand frère, notre papa, notre yaya, notre pépé, notre tonton Jani Fai. C'est un face qu'on a tangi sous Komboana, au Monica Toke, on a monté le système noir vraiment repose en paix. Et ça les biso pas si liwana yo mais le nazanga moroté nazana boso côté na inde comment to partager émission la biso ya lelo parce que c'est kozala yanga ba réponse kozala e pa aza ki na hôpital abimi vraiment aleki na ba moment moko penza mabomo yo to bondela ba abiki sie to bona ni lelo
moko ya banoko ya bajani Faye. Vraiment na ende vraiment to partager l'émission parce que epé ayebi moi kati to ya famille a omeka mpe ko expliquer biso makambo ndenge ezoleka nayebi te moto bosokote motoko na yo mama na nga Barbine ntelo ala bana suka ntoko ntelo akoli me ba fossette ezokuta kaka tisiko des fois te namoni soki ngomwambe donc naotolekisa ba moment moko boya pasi parce que bauti déjà kosala ngo opération lisu mais nzambe azaka bolingo eleki 100%. Eleki mpena calme sans problème nga kuna kamwe donc oyo eza deuxième jour nanga depuis na bimako hôpital oya deuxième jour lokola soda akufaka na monduki na ye oyo eza bilo na nga naliaka kaka na kopo yango nde makambo naliaka na kopo donc bato pena bato bamesana komona nga bato bamesana komona nga bokoso bolumbu botaka boyebaka te naza na niveau à parler eloko ebimisi nga kaka awa eza mosala natali mpe su grandeur avie nanga Jani Faye yango moni nabimi mais au deuxième jour nanga donc naza na opération basala une opération cataracte eleki nango mpe kaka très bien tala kaka mwana nzambe maboko mpe maboko mpe mbelikamola moto te. Voilà, merci beaucoup. Tout le monde qui surprise et la famille Libota au basala qui Belvi Kandila patrona pour une de les critiques na habité au registre en nini. Déjà au moins maman Belvi na habité qui yo ou ya même en émission. Ouais. Et c'est comme maman Belvi ça le rôle Michael Jackson na bangonito. OK. Aza icône ya munene. Lelo o na mboka na biso. Auto pesa mutu ba valeur fois kufaka. C'est là que famille Libota basali maman Belvi. Ils ont quoi bapesa honneur en vie. OK. Ba boyi bazela maman Belvi ça nini? Akufa. Ko basala ya minene. Mais ce qu'on a logique à makambo. Famille Libota sali makambo na po atota la grandeur à maman Belvi. Ko maman Belvi za na kendo na loyalo azo vandi sa bongo na tempo. Azo koti sa bongo na masuwa no. OK. Yo si la kota. Okokota vouloir ou pas. Oh. Oyo nani yo nani? Comment nani? Nani? Wa kasuki lokwa musaka madame nani? Ya Gabi. Tonton Gabi, kota, tu vas entrer. Dans la minute oyo, Belvi a un patron de théâtre. Asa lokola Michael Jackson ya bantele tout. Donc bolinga te za Belvi. Azo kota bongo na masuwa no. Awatala bovia, ti a vieilli, entre à repos. Oh. Message bien capté à boko so bonumbu. Ta kana biso ko soda ku faka na mundu vinaye. Voilà, soda ku faka na mundu kinaye, makambo ne yeso kende. Tout moni après surprise, tokoki modogre oyo Belvi kandi apesa ki famille Libota, bao balingaka bela production, bao balingaka de vrai, bao balingaka Belvi Kandi, bao balingaka ye penza Belinda Kandi a marqué là qui sur bao balingaka Belinda Kandi de vrai. Botika ofinga, bofinga te, bo se focaliser, bo se poser la focus na ba film, na ba théâtre, ba mambo kitoko. Alors c'est la bino mais yo déjà ko bada déjà ke kota, otangi ba bomba ba mama vie ya kota, ba mama kota Gabi, kota ba mama vie ya kota. Nde baza on ezala mama. Mais d'accord, ko kamelo mais abo. To vanda na tempo, to vanda to respecter maloba mama. To vanda na tempo po bangonya sopi ba vanda na tempo. Merci maman na nga Belvi. OK. Yoza mutu moko boye, yoza mutu moko koli na éducation. Nayebi on za bakanda bakimbu baluyalo. O kotala yo lo bakate bato bazo institut bazo fingo mais na yoki message na yo bien capté. OK. To vanda na tempo. To vanda na tempo. Maman na ngai na ko bisolo ko moko ezap na passe. Tongo na solo bate maman si la kota. Oui. Okombo ya muninga. Mais soko yebi ke yene mutu aza une étoile. Na nga na za na sanza. Faut avoir du respect. OK. Pour la minute oyo tout tika ba fanti. Na na zo teka film parmi bato wana tout. Na minute na bantele tout ya tete. Na lobi boye. Na ntiki tu akana le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Na na tali pas autant mais beta boto mais le quatrième. Mais le premier pas ça. To fanda na tempo. Na lobi teke bango basala ba film mama be. Ouais. Et loko zo boma bango na mama Belvi des années jalousie mal placée. Omoni tellement bango babima liboso ya mama Belvi. Baso mona lokwa nde babima liboso fo bango ka bazala danger. OK. Ah ko bima liboso mususu mama nanga ezalaka opportunité. Pourquoi babima liboso mais oleki no mama Belvi te ezalaki tana yo. C'est ça. So tant mama Belvi bimi na sima na bango azo sala makambo bango ba ko sala te. Bango ko mo pesa bango ndeti kenki. On a solo ba ke soko kota lelo na ba makambo tout beta pena kende. Tala place ba te ka ba filmer. Maman Belvi a les premiers. La première, on a fait un film
na monde entier. Maman Bellevue ameni Nollywood na Kin. Asala ba site na ye nde tomona na Nollywood bana ba site na bango basana ba hélicoptère basana ba matériel. Osoko parce que Maman Bellevue ameni Nollywood aye nango na Kin. Tende tournage Maman Bellevue. En plus Maman Bellevue zo pesa ndeti o tourner film pas na ye o sala 18 film après son bon on avance. Et puis il était na bakiseli na bon à 15 films on a tourné tant ça après 3 ans. Quel niveau de lingo? Bah encore raté. C'est une charité. Maman Bellevue elle est ici là pour le moment. Elle est ici, elle est ba banane. Pour les deux charité hein. Elle est qui bango. Ba sala na bango pe ba film bien. Na la vie ba sala ba film bien. Na so boyate. Mais na vie la première na bango, mutasa na ba théâtre. Donc Michael Jackson a momi tout à théâtre et ça maman na biso belle. On se comprend. Le bango ba ko ça fait papa Fideli, Mariana. Babuba mais yo soit Michael Jackson. Tarasko Michael Jackson tilelo. Donc on est à 7 siècle musicien le Michael Jackson azati. Parce que Michael Jackson a momi tout à théâtre. Ntelo à la fois dans Sukantoko. Alors ba non nté. On se comprend. Alors moi Jésus hein. Mais eloko ça la bino qui téti. Bon profiter. Jésus tanga noko le kana. Batu msuba ndo c'est le fora simbata na su na sultan. Bino ba tina Maman Bellevue le kabu. Na pesa go finga fa go simbata sultan. Netinga na simba ka sultan na Maman Bellevue. Ta so zo tinga ngati ki beta maboko. Tikita. Ciao. Maboko pe na Maman Bellevue. Merci pour la visa na passeport. Tiki da 2 semaines. Oui. Voilà, merci beaucoup. On a simbi na sultan isko bango loko bazo boyo simba ye yango moni bazo rater makambo. Maman boboto mutema malamu. Yeah, demoni meilleur ndenge ke bazo remplacer mama ni mama. On lui passe à maman di mama. Maman Bellevue so ça. La maman yo ça les mambo azo. So pas maman te. Yo kabela. Avandi na maman. Il ça maman di mama sala maman ni na sala. Tous à la franc, tous à la $, tous à la unité. Franc belge, tous à na franc. Franc congolais pour Congo dans la guerre. Va pas prendre sérieux, so va franc congolais là bé. Kuna béni makambe il na batisi ko. Tous à la franc. Voilà, tous à la franc, j'espère que tout ça est bien. Na évité tout ça na maman tanga, tout le monde déjà voilà, c'était noir boy déjà et qui est bien. Et il y a Jani Faye ou atiki biso pendant 16 ans au tokabona na ye. Le du coup qui a koufi. Donc sango wana o ka yon ndenge nini parce que il y a déjà faki lundi à partir de 11h mais sur ozaki sango à 13h son abosa 14h. Kadi ça sola na maman na ye dimanche a sola na maman na dimanche na 11h ayo okufa pe lundi na 11h. Et sango ye bana ba 13h 14h. Na habité ozali na sango wana ndenge nini? J'ai été étonné. À 7h du matin. Mon azoï dit papa Koulouté est mort. On a dit oh mon azoï papa Kouloutou est mort. On a mardi. On a déjà fait lundi na 11h ça goye bana mardi bana à 14h. Mardi à 14h. Après lundi na 11h bana na ba 13h 14h. Ngasi ko mwana mardi na tongo. Papa ni za bango bazaka na YouTube. Ni selfie. Bana na bazaka mayele na chombo. Ni bana lelo ba osala chombo ko de mikolo. Wala yo sana no utina no. Ni ba na utina ko tambola pona ngela bango lia te. On vérifier pe na téléphone et ça en plus na minute ba ibanga chombo na chombo li kokolo. Otala mama chani na chombo li kokolo. Vraiment. Et le monde information parce que moi na azana YouTube, azana foi rouge, azana Bluetooth, azana na selfie. Papa Koulouté est mort. J'étais étonné. Papa Koulouté est mort. Qui est mort? Oh, j'ai eu l'information. Papa Tchani nous a quittés. Nabi Tchani, ton grand frère Tchani, faille. Nabi, je suis étonné. C'est la chanson à la Zimbabwe. Et puis c'est très murmurant. Au Kabonana Moutou, Wazana Kindu, Wazana Makambu. Comment sont les gens à approfondir dans la théâtre et ça pour Tchani, faille. Comment est-ce que je vais te barati? On comprend? Ce qui est le Jani, ce qui est le apofiré dans la théâtre, on a vieux on a Jani. On est mis au goût. Vous avez on valeur à vieux on a Jani. J'aime ta benda apo, a commis ça apofiré.
artère mais basola te basola kitoko te basola sute basola lika ninga saili au moins vidéo par rapport que maman Denise et bébé te apana maman Denise nazo songisa batu na tempo po na vandisa ka batu na tempo tangu vie wana je na biso jani ba bengana je na poto na 2 heures ba nzele wana abimisa na 2 heures mutaya ko so biloko na ye ezaka après firenze tozonga tofana na tempo yoka tofana na tempo eza émission ba noble basola nango siko yebisa ngai ndenge apo azonga ndenge jani azonga na la brine après c'est pela okay siko basola ta partir wa wala siko komi ko bongisa te a partir wana de basola te kasi yona lobi te ngaka si basola te bagu yona basola te po basola te parce que muninga asungiye moi ça bengani na 2 heures azona biloko ake azeli studio moko bona ba France wana so na ngaba France wana na mopulu wa France azeli moi studio abi muninga na paso sufa na bolingo pona mo sana fanda wana ya sa nini azongeli nzele na ye so apopelo ba mukolo amoni déjà nde na kabola ke na nzele nde bazongani esimba sute akandaki mwa bandi na ye pour comprendre que quand on parle de loup on voit soké yala ndike na ye quand on parle de loup on voit soké a comprendre maman que ate chani fai on voit soké alandi momi na ye nga moyena bima mutabusoba ezatena garder bandi après ça la bien pour makamba bolingo ya batu bakota raté et dans l'amour après bando linga nani jana bando linga love fort quand on aime quand on n'aime pas on n'aime pas bakenda nango bongo mais le atiki basi 11 et l'autre ça na vie na ele zaki na vie na jani vie na jani zaki na famille mammifère andeni batu azaki na mabote belé mune ngula bota kama azaki na famille mammifère alangisi identité na yebe na ge oli ke vie jani na zana to bota kata botiso akakumukanga te mais soko kutanga na vie otanga na deti 12 ans na bota te tuntu kintsami na ngabo eloko evani azalaki na boko bota via seli mtabionte via botisa na batintata tambulaka ta botaka te mais via chai via nanga jani via kufina experience na nzoto mais moi ça aza su na makasi ta kokaka so eloko te lukuta kasi wangi ndeko linga mobali mosu aboti na ye te lukuta basi batondaka te sena biso ke vie nanga aza international via kufi akufi kitoko et akufi na option moko boye bato ebele baa nango te kobota na 9 fois 11 kobota na 11 femmes oyo babulo te mama nanga abebi bulo te nayebi yo boti na 11 femmes soko oyebi bulo te kotoko okobota mpe hirondele kotoko oboti mpoka ayebi bulo vie aboti bana mpona bulo nsikili moto ebotisi bana vie bayebi tumba luketu te ayebaki nsikilu abandoko vanda mpena na tempo nayebi le salaire du péché c'est la mort so moni mutu aboti ebele abandoko yukuta mpe ebele soye bakopango te ndeni na nzela wana baboti combien baboti 2 baboti 3 eza na 5 liye to plier tikitsa ayebaki bulo ayebi bulo ntina suka ntoko mais sikoyo lelo ndenge mwasi amalpetaki ye mwasi akomi kopesa ye bacondition mobali na ye wana abotani mwana soki aye otala ye fo janiaki evanda na chambre mobali wana atali mwana esili akei apres ya dimiyokondi baconditionomoni ngai makambo bolingo bato naoki mpe nanga te omoni bino bozokota makambo bolingo bato ota mwasi asali mabe ngai nazomona nde vie na biso jani akufi liwa oyo jake akufi la rose na ndeni kasi rose quand même na place likolo bolingo asali yazongi wana le asala nini akufi aboyi mwasi na ye rose akoma ngolo ye bitenga mpe na okoma ka mpoka kote ya rose banasha bongo ye mpe atali mabe ya mwasi na ye akufa na biloko azongela akufa na be ye mpe atali mabe ya mwasi na ye te ye atali kaka bolingo nyonso bozolobaka abotaki na voisin asalaki boye ese jani yango ntango apa azwaki azwelaki studio etalaki ye lisusu moninga longoli masai nini po alakisa bino ke nalandi bolingo nanga nakokufa kaka na ye akufi na ye vie na biso jani na kondane te akufi kitoko mpo ate na liste bajake ye soki daniel ye mpe akufi alandi jake
akufi loko batiaki likolo ya mwasi okufa likolo ya mwasi ya péché te eza bolingo ezalaki nango mpona mwasi na yo bakondamne mpe mwasi wana te parce que biso mibali mpe te ya biso ntango tolingaka basi fo yeba mwasi alingi yo pourquoi mwasi mosusu akolingo mpona succès oza nango siko alingi succès na jour succès esila aosani bokobota mpe na sa succès wana mais jour akompagne succès na esili loko ezalaki na motema te atiaki bolingo na bafoi moye bocontinue ebeta maboko mpona ngo okoyamba bato ebele me moto aboyambe te nalobi soki tokende bien est-ce que soki moto aye mwana mwasi exemple oza entreprise na yo wana groupe na yo oza na eloko na yo moko boye ozwaka batravailleur wana batravailleur na yo est-ce que soki motu to mwana mwasi aye yo patron fo bima na ye kaka po tosonti oza lese omoni idéologie wana eza maladi ya kongo ntina bapaster baza na virus wana tala tika mokutu même bapasta bato todaye mpena bato ya yesu oyebi to tokola tozomona bamasa mpena bato boboto bamasa koka robi tiao mais samokali na se aokeza kotema osimini atambi natenga misibo ya nomona kontiko eloko evandi mais biso so baleki na bakitambala omona lokwa neti leke mama maria yaotambola bikuta tala bamasa etu batambola bazala sa mikadi kolanda sandali wana te soko pukuli mpena bomoni makambo toyebaka bango bongo bata boboto tokimi na église de réveil toyebi bapaster bata boboto omwaka tous les sers à chorale ayebika oyo alela mokadi ya jaune oyo alela ya pembe bapaster wana toyebi te siko tokimela wapi donc mokili yango mpo na ngai nazokamwa te nayebika mokili ekoma fonctionne nango bongo yo zokamwa ndenge soko te soki mpo bamusicien badanseuse eto banzela balider biloko ndenge pemi bo soki eluka biloko na chaîne moko eza na makambo eza na kindu na luyalu soki kolo chaîne aa na mbongo aza na makambo chaîne ea na makambo kani oza elongi lokwa bakati na chasse bo waku nde tofende bona amoni mungusi nga nde nazomona bato ku bana balare te nga na nkunya bona na piaka mais nde nazotala bona amoni lokwa makasa balamba la supa mwamba nde nasombaka lituma na banoli yao so moto aza na mbongo koleka nga omona kofre to mbogere kobukana te okobika te bakomona tilapia bakolia na kwanga soni mbekaka elukaka na elongi oyo toluka mosala kota bien obengaka na tsombwa okitisa mokali message bien capté kande opération olobisinga fora je suis opéré bata mitema malamu numéro nanga 089 0281 848 donc 089 0281 848 so amoni akosunganga donc bolanda te oza ba pression ko soda ku fana munduki na eza ba glimance mena na malade donc oza deuxième jour nanga na to bima hôpital basalenga opération liso droite donc mutamutema malamu par rapport à nena boka manswaka ba robenga pe na diga il faut ba ibenga odiga nga makambo bele na moni zolandanga na omo préféré ça va pas bien un numéro eza na se wana bobenga kala ba numéro eza na se wana kwa mona ninga sunganga et sala legembe yondo mundeke tempiete message bien capté mais naza vraiment malade donc ezaka par rapport à liwa ya papa na biso Jani Fai de salike natali kutuke côté na eboye donc normalement so na songi boye na kepe na popema même docteur nanga soka yebi ke na leka une émission aussi mais le gars ça musalo nga na salaka eza pe vie nanga na ndima na se présenter na taille pe maman nanga Barbine abenga po mission na ko kata moti ya batu tout na raté ya ina raté ko bapela batu musu je refuse mais yetanga benga mbala mo na bisete maman Barbine no yebi tayo keninga ma papa boko so bungu tata pe mana na bité le gars c'est yo na oyambango ya mo na se présenter. Voilà, merci beaucoup. Je pense que nous sommes à la fin de notre émission. Merci Nabande Konyon, ça vous allez pour la biso. Et repose en paix notre grand frère Jani Fai, qui depuis lundi, maintenant on a ezana ipen et pas na bango, tout le monde déjà bazo bongisa, bazo tcha déjà, baton place au Sengeli, malgré le pango eza mukie, si en attendant ba lubara moyeni na osala pour na ko déplacer matanga, mais pour l'instant matanga ezana ipen. Mais tout le monde peut pas déconner à théâtre, bah nous sous oh bah dans zinga bakasavu buma tonge balemba balimete bah c'est mobiliser qu'il faut la recouter na place chic choc le yenge et bah là qu'il faut répéter donc bah de comme sous bah vendre la wana bah de comme sous bah vendre la ipen place
maman ya papa na biso Jani Fai azali to ape na matanga mosusu ti sikoyo et na Chaka Congo puisque déjà gouvernement epesaki mbongo po bakunda Chaka Congo toyebi te baozela nini tomoni batieli biso batieli biso kwa batieli biso podium na rond-point Victoire et bamusicien baosenga mbongo po bakende kobeta wana toyebi te Chaka Congo azalaki artiste à danser oyo bade kosoutenir baartiste nyonso ezala oza peintre ezala oza nani soki kaka oza artiste Chaka Congo abandeki koya mpona kosunga bandeko malgré bandeko koza 10% na ye toyebi te soki na matanga ne 10% ngo elandi ye mpe baoluka baloya ba 10% toyebi te komona nanu place Chaka Congo abandeki kobanda eosala na pasi e mbongo deja ezwamaki toyebi te baozela nini mpo bake kotika ye na badernire de mer na ye. Je pense que le 26 oyo akokisa 2 mois na mort. Chaka Congo repose en paix. Muto azalaki kosala mpona biso, muto abandeki kolandela makambo na biso, ayebi deya ke soki likambo moko ekwei akobenga 2 ou 3 personnes bakorésoudre nanu problème en attendant bamosusu baya mais Chaka Congo ne plus repose en paix. Tozela kaka jour programme ekobima mpo bake kotika yo na badernire de mer na yo. Tomoni su bavideo etamboli mpona bavie na biso apo basali mbela na mama na biso Denise Nyankero. Jani Fai azalaki moto oyo asepelisaki aza icône aza Mobutu aza papa Lutumba aza na bakombo ebele malgré la régime ya Fachi Beton asepelisi te mais na régime ya mama na biso Denise Nyankero na papa na biso na régime ya maman Olive Lembe pardon na Kabila le père Kabila le fils asepelisaka asalaka makambo minene et ndenge kaka esalaka motu to azalaka na vision po abima libanda na libanda yango bandeko na biso baokoma lokola biloko pamba elelo oyo bandeko na biso oyo baza awa na Kinshasa biso toomona bango bato minene mais soki bake poto bakomaka baportere bakomaka bana kwata bakomaka basalaka bamisala moko boye esengeli te mais na Kinshasa awa na bavaleur na bango baosala yango te lelo soki ya Jani akundami na poto akundama lokola inconnu parce que aa na adresse te yango tobetaka mbela aza artiste iko na mboka na biso bravo l'artiste osepelisaki biso osalaki oyo esengelaki elelo oyo oza te molimo na yo epema na kimia eya na bana na yo oyo bazolela awa oyo otika na bazemi batikala omona oyo na bilongi te bana baolela olakaka bana okoya omona bango bana babotami bana bakoli omonani te elelo oyo bayoka dipo papa ya bango akufi. Notre vieux, notre papa, notre tonton repose en paix, que son âme repose en paix. Merci beaucoup à Mamie Zouma Belmi, la Rose, la maman de Jaël et Sarah Sodino. Merci beaucoup à maman Élisée Toumbaker, honneur, maman sociale, ma famille, honneur, Blanche Katenda. Je vous aime, merci beaucoup à Gauthier Kaïlo Mokondia Il. Gauthier Kaïlo Mokondia Il, merci beaucoup. Merci à tout le monde. Bandeko Bolinganga, moi personnellement, je suis de Londres depuis Suisse. Merci beaucoup à toi. Je pense que dans votre place et pas Bolungu. Bosokote yepe apesa mo mabanga na bandeko bazo otala biso merci à toi minga derrière la caméra le tikeli bolungu plateau et puis je pense que toi si ça n'est mbala moko otoka ta émission na tito comme na suka na invité moi quelques mots sinon na bandeko bozo merci maman nanga Barbine donc des fois donc personnel na vient nanga Jani Fai donc bambote nanga na moni Gloria Bombeke la prime donc na niveau ya Canada on c'est la pemba la fin na sukantoko donc il y a beau frère il y a bon frère Nangaï, Émile Lukula, c'est 2 fois que nous avons sa famille. Nous avons Jean-Marie Lukula, nous avons Fanny Bokanga. Donc, d'abord, il y a Angola Luanda, il y a Christian Messelemere. Maman na Christiano, 2 fois que nous avons Kim, ton ordre de Sarpa, il y a Nakatsakin. Donc, boutique M Squad, donc, 2 fois que donc, mère habillée, nous avons sous Nini Bopongo. Donc, on a serre, nous avons 2 fois que moi, sous sa solo, il y a Papa Joel, Nini Bopongo. Je pense que tu aussi ici. Voilà, merci beaucoup. Fais un bâton guitier. Tout le monde en a parlé. Bye. Sokina kanisi oyo, baboti nangai, balobela ngai pona yo. Otombolie, ovandisi na kitaba kolo.
takate babelela Yesu babonga la famille oyo babota kate babelela Yesu babota Yesu yozali ziba ya bomo ziba ya maika ukakate oyo wachite babeta gazo Yesu yozambala muponanga Ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leurs forces. Voilà pourquoi je le redirai toujours, Jésus est ma force. Soki nakanisi komininga na uta otombolanga na mombongo ya matembele banananga batanga pe basirisa Nzambe ya boye natika ye mpona nini yo nde makasi ya balemba nayaka koyika matango nyonso mpona tika yo ata naboyi koloba yango oyo osalelinga eza koganga eza pasi Jésus mpona natika yo Yesu yozali ziba ya bomo liziba ya maika ukakate oyo wachite babeta gazo nanyango kobeta gazo na mwana mobali oyo alunga masumu elamba na yo medikama ebikisa bato ebele oyo wachite alobando akotya nani asunde mokili makambo salezebele naye kosanjola yawe natiki nyonso Jésus punga natika yo eza pasi mingi naye bibisika yozuanga